C'est caché ça 20 000. Azali bon matoni. Oh, mais il me bien on papa. Na misiki nini? Yo basana te ba organisateur na ba bazoba. Tema ke komi ya kenda ko beta ofele, azobeta ya ofele. Ah? Azobeta ya ofele. Ah, boga. Papa, ebongo zela ba ko pesa. Dans la calendrier bon candidat ça me la bongo. Ba ko pesa o 20 000 balles. 20 000 $. Zela ba ko pesa 20 000 $. Bato bakota po bakota tikeza. Eza loka ofele. 20 000 $ wana ba ko pesa tant que ça 20 000, 120 000. Ba pesa caché ça 20 000. Hein? Mais tout ça la bato mayele. Tant ya lo benye kaza mayele. Obengi kaza mutu mayele mais ngana yebike aza mama malewa akomi kotala babula fufu ekomi trop na mutu ba ngolo mo seka zo kata babiloko alama ka lekisaka batu libumu wana peut-être eza na mutu na ye de bands à London TV. Oh boba longola ni tika seleki ah bakomisa ngwe loko ba individu oui na aza répétateur ya pire petit na nga makelele oyo conseiller asoki nani allez toyebi makamwana ndenge lekaka na mboka toyebi yango c'est baza fier batango c'est baza fier totiki bango basala o bango bamoni de bands à London TV. asa mama malewa ça va émission c'est ma chérie mon frère mon chéri te ngana frère na yo papa e bo pia batu bakanda oh na lobi golo to koya biloko wana te bo bana na banda kuna bino à partir le 28 ti le 6 vana nanda kuna yo e ko changer pe loko te ba mission nyonso te batu bakobeta kuna babeta te za na mission moko te akokende lola na lobi mais de bands à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Regardez partout à travers notre chaîne majeure DML TV. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous le savez toujours, c'est la voix de votre homme de serviteur, c'est Mago, l'apôtre de tous eux, les journalistes, autrement dit, Mobali Nzambe. Déjà, on a merci, Yemei, donc le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, grâce à Dieu, moi et toi, tout le monde est sur mon colo. Alors, les gars, francophonie, je ne sais pas si comment on déplace. Tout le monde a dit, après ça, des matières à faire école, parmi les invités, na audience ya Rosa la ouverture ya francophonie mais à ma grande surprise to qui fait rigolo à reposer sur les 28 bâtir les 4 tout le monde qui peut vidéo artiste faire rigolo à bengi ba mora bonne musique ba les 4 mais tout un message moi rapidement que il paraît balongo il fait rigolo pas bâtir fallait pas prester les 28 ça dit fallait pas dans des dates les 28 ya ouverture et puis orbiter les 6 alors tout le monde message n'a pas artiste qui à orbiter souté pour na ba raison personnelle kuna beta moni sala ngona boduka biki non fallait pas yangi ba solliciter ba mo ba francophone à partir du banda ba péché caché à 120 000 pour prester les 28 à prester nager à francophone. Alors on va essayer de parler avec les bogas de la presse moko tombolo déjà rapide à mbangu tout ça parce que na moni mboko za ko ninga bagola ba très méchant santé bogas de la presse. Bonjour. Nazana Kanda. Bokanda nini. Bonjour ana na kozwango après. Nini. Ana Kanda na yeko expliquer opinion nationale et internationale que les 4 Congolais, Gaulois et Gauloises vanda na ndaku na yo. Vanda na ndaku puisque artiste na biso akobeta te yo okende kosala nini kuna yebisa ngai faire azobeta yo okende kosala nini miseni na malonga oyo yo okende na francophonie okende yo yebisa nga bango tu batikali wana baza bilemba na bilemba ba miseni baza francophonie na bilemba na malonga mapapa koyemba mwe nani oyo pena golo kokende pena ata les 4 vana na ndaku non les 4 vana na ndaku à partir le 28 ti le 6 vana na ndaku musique ya Congo bébé ya Margo. Musique ekomi ba politicien ba komba musicien. Ba politicien ba komba musicien. Lokola lelo politicien moko boya zamba sana musicien, ami comme musicien. Ça n'a même pas de sens. Oza République démocratique du Congo. Ceux qui makambo to tamola bien té. Il faut to loba. Très bien. Parce que zamboka na biso. Musique na biso baby. Ba Nigeria ba l'équipe ba congolais na koyema musika pona papa na lobi yango na lobi yango o tla faire na faire na kati siko bino bozo négliger bozo négliger faire na mboka yozo ba ke bozo na faire mais bino Congo yango ezo négliger faire na francophonie wana yebisanga à part faire ne na malonga miseni na bagendo yo kakuna à part faire tout solo yanam mais ba tie professionnel ndeni siko ba mo faire gola biso tango ba bandaki makamba francophonie l'artiste faire gola azaki misali boso ba contactaki voilà que yene muto kosala ouverture voilà to moni ka sibitima kaka boye ote surprise à Rosal yo faire gola il faut luka ozala ozo date na le 4 surprise à Rosala les appels musiciens congolais te azape musicien africain te baza ba français ba to ba kosala ouverture très bien là on peut bon toutes les façons ton demi en OK bon
eza eloko bana mboka bato fa bale bango na mutu francophonie eza individuité OK eza eloko bana mboka eza eloko muluba muswahili mukongo mungala mutetela eza eloko na biso très bien mais sikoyo tema ba congolais tellement que na yebi ba politicien Congo na yebi te soki ba musicien ba komisi yango neti eloko ya individu kokata bato na ba liste kotia ba oyo bango balingi koboya kopesa ba oyo koyo kobenga ba oyo faux eloko eza ya Fachi Beton asali eloko na mboka pona bato to ba se retrouver très bien eza eloko bana mboka très bien mais bato baza en tête est-ce que ça bolingo mboka bana bolingo musique à Congo faire aza misali boso ba contacter ouais to monaki après yango nde ba yebisi feke ya PDG Kinwani balabala business PDG Kinwani balabala business Yalo Ndeko ya Congo Tala agence immobilière Oyo ya kosilisa masolo ya escroquerie Ya ba courtier pe ba commissionnaire ya CNZT Yangoyo Balobi Agence immobilière Kinwani business Oyo ya yemoko Le PDG Kinwani balabala Keli bonheur L'homme le plus les 4 bon mon que besoin tout la sac message que non les 4 toya ba golo to soutenir faire gola pour remettre les 4 na esplanade ya palais du peuple. Les Gaulois et les Gauloises, rendez-vous Ezamoko le 4 août, Jésus de Nuance à l'esplanade du palais du peuple avec le jeu de la francophonie. Na bengi sino boya wana to laksa bango ki bondoki na bonzambe, to laksa bango ke to leki bango nebele. Na bengi si bana masina, na bengi si bana njili, na bengi si bana kitokimos, na bengi si bana selemba ou bana bumbu. Bana lingwala, mabele, na bengisi bana ya gombe, na bengisi bana bandal, na bengisi bana bumbu, na bengisi bana kingasani. Boya wana tokuta na bino le 4 août à 10. Tant que tu n'as pas le visa, biso que te, c'est ça ba français ba to l'ouverture. Zoka ba ko sibiso. Oh, ba mo ba organiser ba ko sibino. Ba ko sibiso te. Mbala moko bisubitement to yo timbela ke eza minisa makelele muto akosala. Akobeta muto aliboso ayo beta sous les 6 na musique ni mais na landi c'est na boduka muto mal azana il est qui d'abord s'il te plaît muto tangwana komo soki nana soki neni muto chroniqueuse ya wapi alobi boye mama malewa il faut que le bien mama malewa teka malewa awa alongo na busuja no na mbonga garantie s'il te plaît muto tangi wana azaki na malewa na sa parasole na busuja no ba bengani ba longoli po na mbonga garantie ezalaki muki Naka uvana siko pembeni ya renseignement. Na landi ya bibi. Azana lelo akoloba te ye fa sala makambo ya ba épices. Ya bandembi. Akata ba matungulu. Kwa sama mama lewa. Je peux avancer. Na monde TV yela yeti. C'est pas grave. Abi bango ba français ba solliciter aigle, c'est caché 120 000. Azali bon matoni. Oh, mais yim alobi yango na papa. Na misiki nini? Yo ba sala te ba organisateur na ba bazoba. Tema ke komi ya kenda ko beta ofele, azobeta ya ofele. Ah? Azobeta ya ofele. Ah, boga. Papa ebongo zela ba ko pesa calendrier la ibon kanda te samla ibon. Ba ko pesa o 20 000 balles. $20. Zela ba ko pesa 20 000 $. Bato bakota po bakota tikeza. Eza loka ofele. $20 000 wana ba ko pesa tant que 120 000, 120 000. Ba pesa caché 120 000. Hein? Mais tout ça la bato mayele. Tant ya lo bengi kaza mayele. Obengi kaza muto mayele. Mais ngana yebike aza mama malewa. Akomo ko tala babula fufu ekomi trop na mutu. Baba ngolo mo segazo kata babiloko alamba ka lekisaka batulibu mwana peut-être ezana mutu na ye. Bako pesa musicien $120 000. Pour musicien wana ko kotisa nini na concert wana. Ils appellent concert te eza na enregistré ka j'ai des francophonie. Bato bako kota ofele. Est-ce que bache billet pour kota po bazongi 120 000 wana? Bon mais ça c'est Sur 120 000 wana bako pesa musicien wana po akosala nini intérêt za nini za ko yemba pamba. Bato bako kota ofele. Akokotisa combien pour pas payer 120 000 au montant à mailler l'été et là on va baigner en mort pas de personne bon 120 000 balles et ça concert individuel oui on va prendre un sentiment et ça concert et ça sentiment là mususu peut-être bakila balia ki batiki ba mikuwa ya ba soso na kati ya basani na ye pop na ye bien que mama malewa parmi ba asa mama malewa ça va bien mission c'est ma chérie mon frère mon chérie ngana frère na yo papa et bo pia batu bakanda oh na lobi golo to roya biloko na te bo bana na banda kuna bino à partir le 28 ti le 6 vana nanda kuna yo boga et ko changer pe loko te boga ba mission nyo so te batu bakobeta kuna ba beta te za na mission moko te akokende lola na lobi maître Gim Sigutu yemo ka senya ko beta Gim Sigutu na lobi ba biye penja lo abia ya shooter mais à Senga na comprend bien Jean-Claude Van Damme le ambassadeur vous savez que Jean-Claude Van Damme est ambassadeur ba pesa du passeport ya passeport diplomatique a Rosala photo yeba pour nini batu to bazolongwa
Oh, bon ballon là. Tricage c'est l'équipe. Ah, bah comme ça on le ba individu, oui. Non, aza reporter. Pire petit na makelele. Oyo conseiller à soki nani. Allez. Toyebi makamwa na ndenge lekaka na mboka, toyebi yango. C'est baza fier batango. C'est baza fier. Totiki bango basala o bango bamoni. Carrière pe ya musicien ko kufa ka te pona francophonie. Mutu na mutu ana ba fanatique na ye. Keba eloko to sala marche na kini awa. Ah. Pona francophonie. Toi la République démocratique du Congo. Soto moi makambo to tambola bien te to koloba. E mboka na biso. Très bien. Tout ça la liberté d'expression. Mboka na biso ba bengango République démocratique du Congo. Tout ça la démocratie ya koloba so makambo to tambola bien te. Musique ya Congo bazo bebisango pona pa parti pris. Pire petit nanga. Yo fo ya royema. Na bato kutu bazaki na liste te. To moni bango ba komi na liste ya francophonie. Po ba yemela bato nini? Yo moni liste bato combien na francophonie. Papa, zelo omona makambuti. Congolais, Gaulois et Gauloises vanda na ndako na yo yaya. Ozana tina te okende koyoka ba faux musicien wana. Wana tina okende koyoka bango te. Vanda na ndako na yo kota WhatsApp. Solo na chéri na yo. Solo mwana kasi na bino. L'exercice journée no tala canal plus tala match bazo sala rétro mikolo danger. Kende ko tala novela soko baye novela chama bazo sala ba Ligue des Champions kana. Ba Messi bana na ndako. Zela nanu. Na koya te. Bozala ngai to. To moni ferré pena ka prestat de martyr bango mo ba francophonie ba benye pe lo. A suite décision na ye personnel. Comment est-ce qu'on va ngolai? Ba ko ngolai ndeni. Tricage makambo to zolo ba batu yo kingani mwana nkasi ya yo ndeko ya ba. Vana na ndako. Na musique te défendre mboka parce que jour ngo ba payer belé. Ah, mutabeti stade de martyr plein. Ba ndeko analyse ba lo bango. Ba banane. Ba ndeko ba analyse. Oya finga bango na ba bêtise ça. Ti ko finga bango ba sali bene ba fali. Papa, moi c'est baby déjà na ba tribalisme ba division ya musique à Congo. Ya moni ba Nigeria bazo le kabiso likolo ya keno au pire petit na makelele. Au conseiller kingani oyo. Bozo sala mabe. Bopo musique hein. Est-ce que na ba série ba tabule makambo ezalaka boy? Ils appellent le liboso te faire ça bêta francophonie. Oye bien. Faire bêta francophonie sur 4 fois sur 5 fois dans la bêta ça démartir francophonie bazalate 1999 1998. Ezamba la liboso pété francophonie ça manamboko na Sega Kabila to 2001 à 2012 yaye mo bêta. Boya kombriya bato wate bato pe Congolais vandi boye na bakanda na ye banzala. Moni ya moko babi na répertoire nini faire bêta na francophonie. Ce qui fait la télémira oko benga maboko pamba bato bêta maboko. Et bon ba bazo bêta na répertoire ni. Ya bibi bibi o bazemisi o lelo bibi aboti mwana lichombe o teke bibi bibi azana zemi bibi enceinte biro za makaste biro na ministre makaste papa biro za makaste to beti stade de martyr sans sponsor o benga biro makaste lelo na musique ya Congo miseni na leki faire na biro ya makaste ko babongo Margot nazana kanda congolais congolaise gaulois et gauloises vana na ndako na yo ezana mutu moko te okokende koyoka kuna koyema musique malunga ana yete mais va checker les 4 c'est pas 2004 papa to robeta sur les 4 te artiste a fait ses raisons na yeke pona raison individuelle personnelle na ye quand pour checker ça te a star eza pour checker ouverture parce même parce que tout dans la clé awa to sur la tina ouverture robeta abeta ya zana na musique ni ba che kaka pona influence bango na bango nemba chanaka mais na musique boye ya koyemba te ouverture awoyemba te kenki na musique nini pena bache po azana influence bango na ba massa bache tika ja Congo toyebi yango ndenge ezalaka mais c'est pas grave ba beta basala o bango ba moni mais musique ezo continuer faire Robert a parlé du peuple wana osenga ye moko to Robert en sans francophonie pour francophonie zamba la liboso faire beta ngote oui asa beta 2012 ye moko abeta 2012 ye moko 2001 na wonye maison mère 2001 na maison mère 1999 na wonye maison mère 1999 na maison mère 1998 2003 na wonye maison mère 2003 na maison donc asa beta atikeli pe ba pecha bele ba beta mais obi qui est na suka kiza eloko ya mokonda mboka comment eloko ya mokonda mboka bako pona bato susu ba beta yango eloko na biso za mokonda mboka te za pona biso ya biso pardon ko ba dirigeant wana baza mitema mabe faut ba mamundenge za balingi musicien moko kaka zala bango nde bazo boma musique bango ba fani ya egg bango to ba fani na ye ba déjà c'est francophonie oui na bana tina bana poto bo yebite c'est la makasi te ya za makasi te c'est fort to yebi ba je wana ouais et ara système babylone na bango ba kota kana pour ne pas dévoiler mais problème basala o bango réseau basala o bango ba moni auluta continue faire rigoler la carrière à faire rigoler la pour la francophonie faire ça déjà Eli Dédé
ana ba fanatique na ye lelo so tambusi micro balade au moins pena ke na lingaka na affaire na sebelaka na affaire bato bakoloba ba fan na ye mais congolais nyonso amoni tricage ndenge salami mutu falaki abeta ouverture c'était ferré mutu pe falaki clôturer c'était ferré musicien liboso ba bengisi Ferré. C'était ferré. Et puis tout le monde peut officiellement la télévision. Officiellement la photo tout le monde m'a tout. Mais dernière minute j'ai changé. Bon changer j'ai. Il va bien que France Congolais nyonso amoni tricage ndenge salami point barre. Nazo eloko akoloba te na eka pona expliquer mokili. Bo fa na banda ko. On a linga Ferré. Parce que omoni baini nanga baluka kanini. Le bateau faire sala nindi. Ah, les pas d'accord mané chrétien peut-être. Soka comme chrétien na comme diacre. Soka faire comme chrétien na diacre. Merci beaucoup de Sili c'est pas mon. Na pesa Wilbri masana ngai Wilbri kayembe. Wilbri kayembe. Paza sango bambota trop na batutu mama Fanta Fofana mama présidente ya ba golo nyonso na pesa mettre États-Unis bambota trop mettre junior aux États-Unis na pesa bambota trop na DG Blaise Mpolo na pesa bakonza mboka bambota. Merci beaucoup. Fati Beto na pesa mbote maman Denise Nyakero bambota trop na pesa bambota trop na batutu batala ngaya. Voilà, merci beaucoup. Nazo na miko na. Voilà, tout de suite Michel là avec Bogarde la poisse moko tombolo donc biso bika la vérité, il faut de ça la musala comme il faut. Merci à madame Julie. Castello, moi ça moto yaya moto femme bio. Un grand merci à mon vieux Dieboanga papa dans Genovic, les grands-parents. Merci à toi Jolie Zola. Merci aussi à madame Grace Eboma. Merci à maître José Bolemba. Maître avocat, conseiller manager, quand on est beau, mais quand on est jaloux, on restera toute la vie jaloux. Donc fouteur. Non, tant en communauté. Merci à Bob Kokissa. Merci à Yannick Youra pour la réalisation. Merci à toutes les staff techniques. Il y a DML TV original avec Messieurs De Bruno, tu peux se monter. Et ce côté là, en tout cas, musique à Congo et comme la politique. Trop de corruption, trop de bas côté les mazas. Ah, nous la communauté qui est mabé. On est ensemble, en tout cas, rendez-vous demain avec un nouveau numéro. Ça me compte pour le nécessaire. On peut se monter de ce côté là, en tout cas, on est ensemble. Allez, au revoir. Des bandes à London TV avec De Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous.